Cherubin Okendo, aux incompétents ministres. En plus, quand on a ça dans Rwandais, quand la tête au visité, fait Kabano Lingate, Babano financé Bamumbo. Mais compromis, ils ont marqué depuis la semaine passée. Fait qu'Andimi Naïb, Balongoli TV à 16%, à 8%. Au sein, biloko déjà, le biloko, ils parté lundi biloko $10. Grâce à Félix Antoine Séré Chilom, Tokola Mami Watana Tatiwat. Mais, Zouangais, Yakana, Nazon sous bandal. Pour qui dans ce pays? Ndeko, loi congolité Félix a la candidat unique. Fayoul, aux Sénégalais, Katumbi, aux Juifs, Maman Noa Zambienne. Ce qu'on a à retiré Félix Libaï. On a passé, au moins, c'est là, on a passé RT. Parce qu'un passeur, Moutoloko le Godin pour yobeng un passeur. Yo so mona wapi na mboka nini un président de l'Assemblée provinciale a kanisa député. En plus dimanche à Simbi à la tiba biloko ba verse minene a kena ils disent on a passé un Godin pour yo na komo bini sabat. Aza passé c'est un farceur. Merci beaucoup. On a bandé tout par aux occasions de l'émission na biso na 3W Congo France na mona malamu mon boss mais c'est dit pour mbakote na kati Lyon na pesio mbote na musika. Merci na mon salo do sala pour na bana mboka baye ba actualité nyonso o eleka na kati mboka na biso na ko bo santé Pauline Ngengu ka beze éducation bato ba soutenir na biso na musika na pesio mbote bato baza posa pemboke bunga Pauline Ngengu o bato bazo boule lelo so mboka na se bongi batsa ba ofelina batsa ba onje nzamba pambolo koto zali mame milinze mamote ma tous pepele ya mbetolo na ko santé papa Léon Banze Ben Mok na maman Lili na pesi nombote le to solo toni kiti na parti biki rouge to solo na ba combattant o lelo bandoro ganga matata pono bakozwa matata pono ba lirite ba tiki dossier vide na habité bonjour papa wa bonjour de journaliste première question na ko tuno lelo ba tebele ba monio to ko yeba nanu kombo nani kombo nanga Alvin Ngalamulu mais ambassadeur ba parlementaire nous tout debout ya ambassadeur ya ba parlementaire debout taki ambassadeur kitina bandal o trouver bandal ndeni taki moto a dirige bandal non bandal eza isikanga na koleli en tout cas bandal ezo sala musala nango soko taille le lobby rouge musala ezo kende kitoko en tout cas na pesi président bico rouge bisika zali bambote belé parce que na sentir que non en tout cas parlement debout oyo et yepona éduquer bana bandal. Oui, parce que nous comprenons que mon local a beaucoup de ya bandalungwa, c'est incompétent. Ngana komela ye mukanda, ngayo na telemia na zo le belaye, na komela ye mukanda. Bon ebimaka chaque semaine, ya salongo neti lobby, bon ebimaka mbongo, bon ebimaka. Pour appeler ces bajene basa musa propriétaire bandal, mais tala bandal nenge za sale. Mais mbongo wana bazoli ye na Gentilin Ngobili, yango neti na yebise bo messe. La Zaben a besoin de faire l'opé campagne à ma bête. Dans le bimbo ngozolia, il y a ça long. Il y a pas que Jeff Kalata Zolanda. Mais tout le monde peut battre Longola, nani, moi namboka nani, na moi namboka nani, Mike Mukiba, balongolé, imité, balongolé député. Balongolé imité par rapport à Yannin. Gentilin Ngobila n'a passé. Au moins, d'accord. C'est là, Aza passé RT. Parce qu'un passeur, Moutoloko le Godin pour yobeng un passeur. Yo so mona wapi na mboka nini un président de l'Assemblée provinciale a kanisa député. En plus dimanche à Simbi à la tiba biloko ba verse minene a kena ils disent on a passé un godin pour yo na komo bini sabat. Aza passé c'est un farceur. Nazo biso vérité so bengi mutu va 16 ans ko finga. Na yebi so ko kasi zela répondre de ko journaliste. O poser une question. Ngande mutu na ko répondre. O tununga question. Balongola marque Mukebai, immunité pour basa manana. Na Gentilin Ngobila. Mais yo so moni ba assemblée sous-provinciale ezo sale quand assemblée provinciale à Kinshasa ezo sale te ponani au Covid-19 oui tondimi assemblée nationale sale parce que ba côté ici lettre pétition contre Gentilin Ngobila tellement que ça cop na bango pasango c'est un voleur Gentilin Ngobila muyibi mafia na bango bazo sale atali que no soki Gentilin akei nga passer godin pour na wasalate Mike Mukebai aux grands frères n'a ko soutenir otina suka azoze la bango ba bengi na justice asa mana Gentilin Ngobila ba problème au Gentilin azana ngwazo si c'était ya yumbi Gentilin ba problème au lukoko si sa yango Mike Mukeba so banga eloko te Mike Mukeba so banga eloko te azoze le jour au justice a bengi sai mais ba après mambazo loba ba preuve ezate loba ke o pasteur Godin pour ya travailler bien te loba ke o Gentilin Ngobila travailler bien te wapi ba preuve
nayebiso boy yebisanga depuis pasteur Godin en tant que président de l'Assemblée nationale et là que nous ça sali pour la province en tant que président de l'Assemblée provinciale à ça le côté même la commune na Bandalungu c'est foutu ye to yebisa boy pasteur tikala mamona ba pasteur salaka ndongo salaka bandimi o escroquer bango pesa $100,000 zamba pambula cop na yango na pasteur makamba politique ça paiement en plus Godin Poy ozala pasteur moko soni ya ba juge na miso abatu ngamu tunalobi yango. Merci de continuer na moko ya biki rouge au vraiment lobaka bien mais le lopé to moni dossier au bondo gange la bondo lobaki ba kozo matata pono na fin nango matata pona kende boye ba libérer na bango. Non ndeko journaliste ba libérer matata ponyo te au moins tu ba cheno ya mike ozo yo ke ileke belé et na ba distraction ba pese sur batu information vraie te matata ezalaka boy matata ngazaki na Guinée alobaki bona zozonga Congo pona affronter justice matata zongi Congo tellement que baza makasi na ko corrompre bato ozina le président ya Sénat bato c'est un voleur muyibi mais nga biso vérité mutu na biso wapi mutawute papa kozala na union sacrée ce que balobi oza muyibi où est le problème Congo za biso nyonso tout article 23 ya constitution est la liberté d'expression tikana s'exprimer pourquoi yozo katanga c'est na comprendre ce que yoza mutu abati nalobi ka kato papa tikanga na s'exprimer yoza na besoin ya vérité ba Congo ma balanda biso aussi au moins Sénat mobimba eza clair baba miyibi pourquoi matata ndimi na yeke azonga Congo affronter justice akomi na Kinshasa abandi ko corrompre mbongo to mona ki sur na niveau ya Sénat $6,000 à chacun tant président de la République alobaki bien na niveau ya S alobi jusqu'alors justice na no satisfaire yete ndo mona ba sala ba biloko na lumbangu nde ba longoli nani matata mponi limité mais le cause protéger matata ezani eza en tant qu'ancien premier ministre eza constitution ba ko condamné kokanga ancien premier ministre c'était nanu soki nanu ba condamné été ya ndo mona ki ba bengisa ki ye pour ba atteindre ye après si ba réaction na lobi ngana se prépare ki pour na affaire à Bukangolonzi mais on a moni affaire bo bengisa en 1974 c'est que na songa palais na bongisa dossier ya ndo mona ki depuis azaki na hôtel africana na boulevard ba tchaki na résidence surveillée mais matata yo soko la ni matata lobaki nini alobaki ya zaye sur masito akufaki na ekolusi kwa limbisa bato akosite bato en désordre akosite banani oh toujours mona na ba no citer ngana sa justice la vérité ce que vous avez besoin de citer net na dossier to komona Hippolyte Kanambe Kazembe Joseph Kabila Kabang parce qu'il n'était pas président il était opérateur économique pendant 18 ans to comment la faire wana okozamuto ya nani Adolphe Muzito azalaki premier ministre na 2007-2013 kaka na faire wana to komona Moïse Katumbi Chapo bazatala singa matembele au moins José Makila ma baza na cadre de la justice tant muto azolo papa olanda ki matata mponyo tende ko journaliste yo zanga muna bango to sandeni mais ça la maîtresse ça la net ozali bosso ambassadeur ozali bosso ambassadeur zala netre parce que nazo comprendre ba question na ba question à piège ozali bosso ambassadeur tant muto lokola matata mponyo lobi ke ya za yesu masito akufaki na ekolusu ya ko citer ba ton désordre. Tant que je la ligne à lobby Sénat, exactement baba miyibi. Cela veut dire quoi? Na ba ta sana na kati. Ki muibe banda lelo na mboko. Ki muibe banda lelo te. Parce que mon protection te ba protéger na union sacrée par rapport ba tu ta pesa manini ne po ba te belé ba lo ba quitter. Pour votre information soko yebia on t'a pesa information de journaliste. Moi tata moi si à Félix. Moi la na yele ki na ye. À côté makala. Oui bien où? À ça 3 mois la prison makalo et bien on sait autre gens na pouvoir biso yi depes bundeli banti valeur te to bundeli état de droit on comprend quand le boko fachi sakaka boy nde makambo sakaka boy to lingo kutu aventure te yo zela kala te okoyoka mukwate kozwa batu na Sénat wana ya kosakana te allez c'est un moment be wana ba pesi nini préavis ya une semaine à son mboka pour ya ko justifier yo bien ngote maintenant bolo baboye bat musu to bazo bat musu ba juger bino ba bibolo ba mingi mais kala mingi peut-être que nonka une année après au moment na ki makambo ngo pino bolo baki eza ngo bien te une année bien non une année wana tuna mutuni normal na comprendre une année ani ya élection papa zela expliquer aussi quoi yebisanga discours au Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sana na 2023 na kochele libai na bandu kotanga le biloko Félix a bête 2023 ya liboso gratuité en cinéma
Yami balé social à Congolais. À partir de lundi, pèse madame na yo $10 que nous sommes le carton sauce. Et ça c'est ngoté. Na moko yo solia mami watana. Lundi to loba ki ngo to solo ba de kende ka. Mais ndeko journaliste na expliquer yo. Et ça qui problème ani ya fake. Fake ezala qui contrôler pas ya moi no ya sana kingakati. Hippolyte Kanam Kazember, Joseph Kabila Kabang. Wa yakina makolongulu. Na des pantalons à couvre-feu. Mais to komisi e mutu lelo na Congo. Ya onde biso to lingi biloko anate. Fake abando olingate. Babando financé bangombo. Mais compromis ils ont marqué depuis semaine passée. Fait qu'andimi na ye balongoli TVA na 16% tina 8%. Osan biloko déjà le biloko zoko ta partir lundi biloko $10. Grâce à Félix Antoine Sere Chilo tokola mami watana tati wat. Mais zwangais yakana na zongo susu bandali. Na limero no lundi na kota no wenzi. To kota na ye wenzi ko mitungu sate. Kota ki wenzi ba $10 ane chaque. Aye bisona ni mataki na en vigueur te loi et ce kota en vigueur. Et le côté en vigueur, maman, parce que le long na sana kamera lobby kana Félix afana na itim kolo sakoya. Mais na so c'est vérité. Ba maman ba lobby. Zaka kamiko na yo. Tambu san kana ba wensi. O pezana demi tango élection ozalo. Te liba na tinali. Yebisa na tinali. Maman Olive. Ah papa. On compare maman Soni wana on compare na Félix. Gozo mona te kena sakindo. Kabila na numoba na ya sana po ya Félix c'était. Papa, zelo ko mono lo ya chani congolité. Moane au passé. Maman nanga ya tosa. Toi ni moi loba déjà que na momoto na posa makambwana na nteto tamboka ndenge zo. Papa, Félix akoli tele la loi te. A ote me loi en tant qu'équipe. C'est ça lo barango. C'est là-bas expliqué yo. Félix a proposé loi te. Ba to proposer la loi eza ba député national. Yo ko za la peine la loi na yo par exemple. Oluki député moko le bindo nanga yango. Na tinga na sana loi nanga na zo proposer en kalaté et ko za la bombe. Douani. Te na ko lo bango te po ba to ba yi ba kendo sala ngba zo musolo. Na lo bango te. Martin Faoul passe à la route. Martin Faoul c'était sénégalais kalaté. On l'a dit Faoul te. Faoul na top Congo ba bimisi zoba. Na une vérité. Faoul a bimisi zoba. Émission à 2 heures du temps. Faoul a yebi eloko a lobité. Est-ce que mutu lokola Faoul ce soir toke na logique. Décidé bazinga netinga iki cadre IDPS. Hein? Candidat élection présidentielle 2023. Faoul peut na décider. Est-ce que Faoul a combattre une élection? À quoi battre l'élection? Mais de comment on a regretté? Déco. Comment on a politique, comment on est musique? Faut nous décider, nous avons la cassette, nous avons la besaté. Décider, c'est quand on a Kinshasa. Décider, c'est l'Équateur. C'est comme ma président le Lingini. Loi congolite de cannabis makam. Loi bosana pour Moïse Katumbi. Nana sali loi. Oh. Mutu lokolo lo wachani azalaki candidat maléré na élection 2018 atali que Congo zoki na kokufa osola alobi to sala loi o pona malamu pona intérêt ya ba congolais président boya ki yo zala ba preuve ko prouver nga oza libre liberté d'expression article 23 constitution moto ana tanonu ya makambo wana te to makambo nini zala terme de cochon o ya kolandela ke o papa congolais mama congolais alobaka ngo okoseli président de la république wana okoseli mukozamboka maboko na isa kaka boyi kaka ndenga chebu kaka ndenga ki Vital Kamerhe alobi ke non, on appelle ça la diplomatie. Bon, c'est la RRT. Alors, la République démocratique a besoin de Kamerhe. Pourquoi? C'est là ce que apaiser de Maka, il y a Kamerhe. Parce que tu as besoin de Félix Moutako, c'est Kamerhe en prison. Et ça, quand il est président, justice n'est pas Kamerhe. Le loi a mis le chapitre au moni contre Naye, bloqué en haut. Pour la qui mouille, qui tombe pour qui dans ce pays? Ndeko, loi congolité Félix a la candidat unique. Fayoulou, aux Sénégalais, Katumbi, aux Juifs, maman n'a pas zambienne. Ce qu'on a à Félix Libaye. Nani? Président Félix a la combien d'années? C'est là ce que yo. Na personne exemple Mogo Mukuse. Tant aux un président Kassavoub, père et des mères. Kassavoub a Zimboko un budget à 13 milliards. Après 3 ans, Mboko a commis un budget à 16 milliards. Père et des mères. Aussi Mobutu. Maman a 1922. Mobutu moi en 1930. Écart à 8 ans. Mobutu 3e chez Baon. Dans la politique, Batang sina ba papa na biso. Batang se ba wi sora na classe. Soit que maman yembo ba combien. Mobutu 3e chez Baon. Moi en 1930, maman en 1922. Écart à 8 ans. Est-ce que moi na 8 ans ko bout? Jamais. Mais Batang se ba papa na biso na classe. Oyo ko zo Mutu lokola Joseph Kabila Kabang, Hippolyte Kanam Kazember Joseph Kabila Kabang. Comment la yohan? Comment Joseph Kabila Kabang va pesa ekopé ça? Oh, papa, nous sommes soboy. Soki mutu mwoko za oyo ngai na lingaka. D'ailleurs,
pour votre information na le télé ndoto Kabila akufi Oliva ye matanga te mais eloko ya kolobesa boy bo Congolité to moni Kabila piller mboko oyo Kabila piller somi atanda komona Kinshasa te yo aux de journaliste d'accord Kingaka te za mongo trésor public et bima 265 millions basala ngo transfert na FBN bank oh papa mbongo Kabila bien mongo ya trésor public eza musona eza musolo ba o ba telemi eza mongo Kabila te Kabila yaka na mona moko na la kiso photo Kabila yana mboko na des pantalons couvre-feu azola te papa numéro 22 mais grâce à ba congolais le Kabila komi mutu Boto le Francis Kalongo ça la bandale. C'est le bilo basala ki ngaka to sepela nango te ba tourisme. Et ça mon l'été ça mon Kabila tout kuna te. Papa, zela la sikeyo. Ngana tunio kaka, yo tuninga pe mutuna. Na pesi exemple. La kisanga ka ndako Kabila somi na mboko atonga. Na mboko na yi. Kinga kate tonga na mboko trésor public. Le l'homme Kolo Félix akola mukamabe, to benga la Kabila na kinga kate. Mais d'ailleurs to benga na ite. Kabila ala pipo, ndo yakana mukamata mufungu. Félix aye na mukwate. Affaire bandeko na biso maluko fausse commune. C'est là avocat canadien va fonder déjà dans CPI. CPI. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais ce Kabila il a beaucoup d'argent. Tu permettre que le CPI. À côté de prison, le Zoom, le Congo central. Après Félix, que vous en avez remplacé avec le président. Après Félix, comme tu as IDPS. Na cité Kako. Pour moi, nous avons un chantage. Na robomba combo. Na cité. Après Félix, c'est Maman Marthe. Parce qu'au côté. Okotu na ngasko anja mama Martha rien d'Angleterre azana gêné. Mais ne tourne nga ya pro Félix c'est zanani. Mama Martha za cadre IDPS. Pourquoi pas azoter? IDPS c'est un royaume. Au Zolan, c'est un royaume. Et ça famille mututé. IDPS c'est un royaume. Muton so atangami IDPS a ko diriger moko. Au moins net nomination salam. Beaucoup mais seigneur surtout atangami na Congo faza muto IDPS. Nation c'est vérité. Comme ça qui ça bokonze comme le roi famille. Il a pas ses familles, est-ce qu'il a pas ses familles mutu? Ebi sanga famille ni ko ba benga o IDPS. Ba président sera longwe Maman Marthe. Nazo yebi so bato babundeli pouvoir ne battre le pouvoir. Ce qu'on bundeli pouvoir te moyo battre le pouvoir et ça c'est logique ya ngwana. Biso bato to bundela ngonde to ko battre. So to battre plan OT et que si biso to c'est il faut to battre le pouvoir ti mukolo yo sakoya. Loko lo soutenir loi ya Noël Chani na tout nos questions. Par rapport au président Nyonso baleka na 4 en tous les cas 5 présidents. Ba président Nyonso baleki ba président ni baba congolais te nando tangelo so tangi mais Kasavu ba congolais te Kasavu ba za congolais Mobutu a congolais te baba batansi so histoire mabe uta Centrafrique maman na 1922 Mobutu a mis en 1930 za 3e chebang et 48 ans et bimi déjà douté nationalité douté papa Kabila de père on a Laurent Désiré Kabila peut-être à cause de 50-50 Kabila des fils Kabila za moi Laurent Désiré Kabila de journaliste s'il ça ko ça na émission Azaka mwana na yete. Oba papa na da 50. Et bon Kabila za mwana musée. Oh, tale ba iso ba zope sebino ya lukuta. Kabila za mwana musée. Kabila uta Rwanda. Moi si na yende Janet Kabila. A uta Rwanda bazaka babando kopero motango Abdel Bakota. Père Kabila le fils azaka pe rebelle. Tango Bakota tango akufa lobi que non atiki mwana na ngai. Protéger ne ba protéger. Kabila za congolais. Ce qui Kabila za congolais, n'a pas le numéro dans un téléphone. Trop c'est trop quand même. Il faut ba congolais na ba télém. Kabila so ala kisenga mangwele ngaba condamné ngai. Ala so nini? Mangwele kaka yanga yangu. Oyo zo la kise congolais. Toko sala recensement na Aden. Toye banana yakana na. Aussi président oyo aza reconnaître que za congolais. Ezakaka Joseph Kasabouna Félix Antoine Tshisekedi. Oh bangon so la nationalité douteuse yando monaki ba pied moko lulengo balingi ozi mutu loko James Kabarek chef d'état-major na Rwanda chef d'état-major na Congo yo so monango wati balaki se bizali na ba ozi Hippolyte Kanam Kazembe o tuninga likama patience ayi bate o ya o Jeffrem o monde so bomba ba question ozo tunanga te ozo comprendre patience ayi ba ganayen ozo boche na tête ya o chef akoyibate ye wana kimaki azongi mboka na bango est-ce que le union sacrée peut ba mi baza o bato ba travela Félix asa belendeko directeur de cabinet ya Nicolas Kazadi bakangi esi pona kimuyibisi biso yi depese bomba ka mabeta ta za muto na biso obimisa polele pour la vérité on est moins ekende te gouvernement wa le en tout cas coup de chapeau en tout cas ya kolobesa minte non depuis na boto to mona ba premier ministre
ezaka yena Etienne Tshisekedi. Non, en tout cas, ça m'a lukonde musala kitoko. Mon tapé c'est une carte d'identité. Depuis mboko yo une carte d'identité. Carte d'électeur musala ngweza ko voter sili. Mais le pas une carte d'identité. C'est ngote. En tout cas, na biso ki no war l'offre en tout cas gouvernement ba guerrier. Musala kitoko. On ba pe belé bo bunda pe misala boko zoate. Misala ida pesa bundele misala ta. Yebita ndeko bato ba comprendre te toza ba combattre bino to là na isike yo bebelo zo finga no bato wa mais bato bazolo ba bozo misala ndeko journaliste est-ce qu'il y de pesa bundele pour pesa bato misala ba hote poto ba zo misala ni bazo tuno boy il de pesa bundele pour pesa bato misala te il de pesa bundele état de droit simbaga bato ya kabila ndeko otuninga mutu nitikana s'exprimer ba yi kongomana bazo kolanda biso partout chaîne na biso kitoko boy bazo kolanda biso partout il faut na zana ba argument pour mutu alandanga yida pesa bundele ko pesa mutu musala te onyo sito ayi azaka ta yida pesa bundele ko pesa mutu musala eza chijengo yida pesa bundele lita liboso eza état de droit na démocratie état de droit ce que eza stable bato bakoza misala facile il a pesa bundele ko pesa mutu musate bato bazozela misala baza ba combattant 100 jours tenga ina bundele état de droit sur état de droit ifandi ndezo fanda bunda ça musana nga pete état de droit tout le monde il est libre moi que to sala émission calmement série ya kalaso to sisra émission boyo monika ka aw aner et monsieur que nana na aner tona biso ne to kota prison mingi bata pe perdre de ko so kata ka show ya bino pe bozo somba nene to somani Tosamani. Banda ko bato bozanga bona IDPS. Ndeko journaliste. Ko ba ko to amol ka ba bimisango déjà ba dévoiler. Yebi c'est là expliquer. Yebi sanga ko nini o ba sombi. Mais dénoncer. Bunda azanda ko. Nda jama ka mais ba futa ka musolusi. Ba futa ka musolo na iso mutalobi ke no ba futa nga $2000 na ngai. Na soma mabele na ngata na maluko na tongisa pali na. Oui le problème. J'ai salaire na été président salaire na ba. Oui, zelana expliquer yo. Vous comprenez quitté. Zelanga na zo répondre non de journaliste. Oza liboso ambassadeur. Na ko banga mituno na tona ko répondre ba yiko ngomana malamu. Ozolanda. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jusqu'alors, pourquoi le bien il salaire na été? Président tikali ko simba salaire na yeboté. Ezaka ba fouti salaire na ye azui azo sali sakaka misala mbuka. C'est là-bas c'est là-bas Félix a une pouvoir pour s'arranger. Félix a une bonne vie. Azande mona ba foyuté bisika ba uti ba katumbi ba kabila ba tumobo ba uti na famille ba pasi ba une pouvoir pour s'arranger. Félix a déjà na vie bien. Azaki déjà na vie kitoko au moins mutu moko akoli na vie bien. Wo futa imbongo na ye. Pour votre information, tant Sele Yangouli tant Sele Yangouli a ministre des Finances. Président de la République a sali de 6 mois impayé. Hollanda dit président a Achaki Makele na radio. A trouvé normal. Président Soga a eu du salaire mais ça m'a mingi. Il faut se payer là. Parce que bako ça y va payer $2000. État lié. Président a pour pouvoir pour se renchir. Tonti comme makambo que non, président de la République a eu du salaire na été. Monto alinga ko yeba salaire na azamu yibi. Un président tu peux dire que non, il y a eu 2000 francs, il y a eu fin du mois. À cause de ça, il y a un pouvoir pour se renchir. Il y a un pouvoir pour un et deux peuples congolais. Nous sommes la vérité, des dossiers batouawa. Si on a lobby dans la carte gouvernement, dénoncer les ministres, bazama bé, bazo travailler à ce que Fachi montant à la bique bataille des pestes, n'a pas sonné la biso baki, o azama bé, to bazan dengo ça les visions. Ah, na cité le kakamoko. Mon ministre Amabé. Makas, eza Chéribin aucun ministre à transport. À parier. Attends, na cité wan. Otolobe na cité moko. Na cité le. Moko tena ba ba travailler. Dévoiler bango. Ministre moko. Chéribin aucun oza incompétent ministre. En plus, kopo yo sala ba Rwandais. Kala tête au visiter yo. Kala tête au visiter, mais to visiter en douceur. Na cité moko na lingi makamote que non bomuna boté. Na cité comme Chéribin aucun. Cité deuxième. C'est na cité pour nani. Voilà na bombis. Voilà mission monsieur to regarde to sala. Merci bana mboka bolandi yi congolais o azopesa ba vie na ye azopesa o eza kati na ye o azomona mabe. Ba congolais pe belé o bazomona mabe bazolo baki pouvoir o bate belé baza ko lelanzala bate belé bazo la pasi tozomona ngo chaque fois ba transport ndenge do sala mo abe jour musuto la muki be transport pe salité. Jour musuto sali boydan congolais ne osezaki o biloko kiti ba kena wenze bo ba bilendi lisusu. Toki combattre ndenge bilendi lisusu ba mama ba meka lisusu chance. To meka chanto kende sous lundi na ebité so to kuto message ngo pesa ba congolais nyonso o balandio par rapport ya mboka na biso. Merci ba yi congomani quand de pesa la biso chance Dieu soit loué Zambé abattre le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
abatela ba congolais nyoso tout wa tangami congolais mais wa tangami kaza étranger na mboko en tout cas nzamba zwa mulimo na ye eloko na koloba message asuka boyi en tout cas loi ya congolité biso peuple congolais en général o nyoso atangami ke peuple congolais to ko soutenir loi parce que même na Bible soko tangi na Deutéronome 17:15 makomi komi boy pouvoir na yo ko pesa na mopayate pouvoir na yo okopesa na frère na yo en tout cas zamba protéger Noël Chani zamba protéger Gilles Alingeti wazo sala biso mosala kitoko nde tozo mona kalate Moïse Katumbi bazo kangaye a protéger Gilles Alingeti message na ngai soki ezake non bisika mokonza mboka za na Ghana parce que mokonza mboka za te otuninga te mais yo zo bomba ba question trop mais otuninga te en tout cas zamba battre la Félix bazo voyager trop Kabila voyager à 5 mais Kabila yebi ko le banane français te mutolo le élection sur l'élection Kabila soko yebi c'est que non comment que je suis malade oko ke ndata Congo central ozongi depuis à Simbibik Kabila tangata a Keishin pour la formation abimika na 0 sur 20 abimika na 0 sur 20 na ba interrogation nyoso ba posa muto alanda kanani alanda ba tuluko pada muta ya mutani na bino Edi vice président c'est là muta ya pia IDPS wana c'est là non wana musa bosa bongo non wana ça musala ki matasiko wana vice IDPS sizani voilà mona kishia on comprend la oyebi koza ba mitunu moko c'est là baati mutawakende ya matili kolo jango bali batimbela bino même Paul ça n'a expliqué yo ebe za bongo c'est là ebe za bongo mais otuno mutuna na pese ebe za bongo mais yo mutolebe za bongo mais ngana répondre te selon nga réponse na ngai même Paul Jésus a yaka pona ba juif Paul il était romain mais a changé nationalité à comme juif et ça bongo te soko tali parmi 12 disciples à Jésus-Christ atamona école mosusu et ça Bible monte mais sur le plan géopolitique sur le plan géopolitique papa c'est là ce que soki olobi bongo yebisanga combien de baluba c'est là ce qu'on le dit bon cela veut dire quoi olongo ke na mo bino bolinga ko cité tribalisme parce que ça on a lingana détaillé yo directeur de cabinet chef de l'état à Moussaïl. Et deux autres le vice-président. Zamuta ya nini ya IDPS. Oui le problème. Soit Zamuta IDPS. Soit Zamuta IDPS. Matata pona dévoiler. Allez baklongoli nani ya mati. Donc journaliste. Soit Zamuta IDPS côté c'est 5. Pour te contrôler nous surtout. Mabe ça va. Mabe ça te. Cardinal Otokufa. Oh merci de journaliste. En tout cas Fridola Mbongo. Fridola Mbongo. Olobaki boye. Fridola Mbongo lobaka boy. Que l'on prend la motocotan c'est une école catholique on peut ça comme beko. Pour la motocotan c'est une école catholique il faut à la frère catholique. Toyokaki. Mais lelo ba la loi au to ben congolité au lobby que non loana et les caté eza division eza kindok. En plus ceux qu'on comprendre aux congolais. Au début par exemple il y a Gabon comment on est. Omar Bongos. Comment a Fridola Mbongo zanani? Fridola Mbongo comment Omar Bongo Fridola Mbongo baza ya na leki mais batindele biso ba ministère de Komombo à Équateur mais kalaté recensement tango ko sama ndeko yeba Kabila kala mission ndo yaki na Congo po oboma cardinal Mbongo Mbongo que son âme repose en désordre monta memi pas ça ba congolais c'est cardinal Mbongo que son âme repose en désordre ozoan résultat ebimi que non akufina poison na âge ne coquine na kufina poison 81 azalis 81 azali ngala yebi père moko sana ka savu wana azana no 6 akenda ka pe musala on va kuta na pe souta oh basala ki mas le 4 juin akinga kato azalaka soko mona kité azalaki na kinga kato asali mesa zobina na bansambala bato FCC bafandi bo baso sike baso tala tipo afinga ki biso afinga biso boloré boyebi tiere mwana ta aplikaka boloré tokende koluka même na ba cyber OK afinga bango boloré koto bazo zilayi asi seka bo bamela ba 20 akenda ka bolibu mo pasi akende bo michoponyo stu ya kokauka balobi ke no poison ya ndo tozo zela bato catholique silence radio abecholo za po o dénoncer bazo zela katumi apese bango mo musolo katumi pa lobi ke no mikolo la rezate merci silence radio tozala besoin Fridola Mbongo avec des sir biso liwa ya cardinal Musengo pour le baki que pour monter tangisa na catholique il faut à la mondima catholique mais le loi congolité pourquoi ils soutenir en honte pour nani bagabon
bagabonais tokoyeba yo oza cardinal la soni akobengana na mboka oyo Baïba mayele na bino malem mayele mayele papa moi so lingo sa politique déjà na suiko so lingo yeba politique na Congo kokenda na université unique te yaka na IDPS ndima no kan science était oyeba politique au moins Shadar ba travailler na kabilate bana université bana ba travailler ba net yebisa net professeur ni na mayelo za epembe na kabila kabila na net na ba professeur nyo so wana tu ba professeur ba buzo ba miyibi na bando cité ba nkombo na cité atakom ozile ko la moto lokola ndiko kasaye onani Evariste Bouchab est-ce que vous avez un professeur professeur azotangisa bana makamususu mais na pe perdre azolo makamususu bien un professeur pona babulu lesi merci message yo numéro contact ba ko benga par rapport aux horaires pour émission wow en tout cas ba Congoman mon pèse numéro exact ouais numéro na banga nini ndeko na tozana pouvoir tozana News Félix Aza premier ministre Aza président de la République démocratique du Congo le seul président qu'on s'est remise reprise avec Jésus-Christ c'est ça blague té tant il a pas ça le bon cela veut dire quoi bah toi là-bas bon ma baye bande Laura Braza Laura Sassou c'est trop dire Sassou akenda kana dictature Félix akenda dictature te to ko appliquer article 5 à constitution peuple Aza premier souverain tant de tozolia boui soso moko yo moko mwana ye moko ozo en 2023 aux fois comme des monona moi ça qui s'engage à pembe courant ils ont que na maïté ils ont que n'était bazo photo 2 millions est-ce que gouvernement Félix Antoine Tshisekedi peuple to ko bima na bala nazo papa constitution exacte bato na basa constitution avantage na bango même constitution na nga mona biso où est le problème et la chose ça mina 2000 faut longola batsa longwe botali pe kota nani batsa na point kota nani pe kota nani bomati si Joana kota nini pe abo mati jamais kabunda mati déjà ça bon est-ce que batsa na point il y a vice-président il y a Sénat et jamais kabunda pas mata nani kabunda pas bato ba servir mboko lokwa ba jamais kabazata oza jamais azalaki déterminé ya ko chasser kabilité na suka azalaki vice en matata komi papa omonaki oyebita bino ba journaliste nde bobo sanak jamais kabunda lobaka bato ozo monende ba benga na assemblée nationale ba konager ba nager to ba nager te lelo mabunda za wapi anager te après ce jamais kazamo na mayela nager na frère ba bimba la moko na limité toto molier même mabunda nager azo tchola kaka soka komi na océan oyoka ka yesusu oyoka ka tunda kase na lobaki na tunda kase na kolobaka akobenga yemei siko yemei asa wapi Shadara lobaki bo soki bo simbi yuma tokosala ni tokoparalyser mboka mais mboka lelo paralysé matata ye wana bato nyonso bazalaki bato akabilo cholilo kosenga nzambe na ngai ozana pona okene musu ba député ba loi na pe basala ka ne ba osala papa ba député o bazala conscience loi eseliki nango ona ni député mo si ba boyangwa bandeti bana site komona na yebita Daniel Safa boyango papa papa Molière boyango est-ce que motoloko Daniel Safa za député il faut toujours ça musane Daniel Safa za journaliste chance loko pamba avant que tu ba valider ya kiyoko les pam ko zamboka nazana famille nazana charge aronde na bona defa kimongo abatu tala makambo ko considérer ya salinga ba yokelo ma bazongi si osi musala okomi yanki Molière za papa ko chiko chaba Molière na papa politique Molière za député te poema Molière zanini aza animateur Molière il ko organiser fête na yo benyisie abandi ko animer yebisanga musala no wali chanya sali ala kisi ba député que musala bino eza ko sala ba loi musana bino za ko chama kelele ba poste te eloko no wali chanya ala musi ba député ala musi ba député que non musala na bino ya ngoyi ozi omani loi to sala ngomibale congolité loi Christophe Lutondolo oye tali makambo seni est-ce que Christophe Lutondolo azana est-ce que Motoloko le Molière a sa proposé à ta loi Obenga bango ba député Molière ah papa on comparer ba baliser ban azana pas politique ya so PC ngana mo so ba chenga net na liaison to keika na lukungwa na possible ye pas possible ya ko zo tenga na koleka merci mwana mboka vous passez le numéro contact en tout cas ba Congoman numéro na téléphone 089 50 19 659 089 50 19 659 bapel na bino ba encouragement na bino et ko sala biso malamu mingi
Merci na bana mboka, merci na bato balanda biso, merci na mon boss mais c'est dit pour momoni plein ezali na habité congolais muta lobby. Alobi lundi maman nyonso mema $10 no ke na wenze. Eza atende sala me tour liboso, bat ba memba 5000 na ba kuti ba soso mako 10000, 13000. Batebeli balelaki. Donc ndeye muta lobby to landa ndenga oloba. Merci na mon boss mais c'est dit Pumba, merci na mame Milinzemba motema tous pepele ya mbetolo. Merci les soso base ma bazako base momoni base mobimba. Hein? To rejoa base. Tolo bisa base kalamingi te au base bic rouge. Donc Congolais kalamingi ta là. Est-ce Congolais là? Congolais là. Ah babi président Fachi béton. Na moi ça muswahili la pembe robinara subidika bongo na $70. Merci $70 ngala mto kotani bala sima poli ngengo éducation ko kabato conseil na éducation ana merci. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango ekara molai. Copons.com, site ya Kolo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com.